Joseph Kabila koya naye na Sénat d'abord il a répondu na batu naye omoni soki ezana batu ba kufa iza FCC ngana ebite soki mutu akoka mataka kanzela ke okota na FCC batu ngo bazaka normal ou bien bazaka tala FCC za eloko moko epola isi esila nango déjà ozomona bango bazana mutu te oyo akoki ko remplacer Joseph Kabila bazana mutu te ils n'ont pas de candidat siko bazo calculer que lelo na 2023 si y a élection bazomona Fati a Telemi wana Jean-Pierre Bemba Gombo a Telemi Moïse Katumbi Chapo a Telemi Martin Fayoulou Madidi a Telemi nani mususu oh Kabila l'air a dit ngai tango azolo bana bango il fallait me faire complète je n'ai pas ravi azolo bana bango statut oyo azana ngo wana nde yaye tia okufa ozomona donc c'est ça le message le premier message c'est là le deuxième message ou deuxième scénario à cause de la paix à l'obiment bayanke oyo balingi batsala boy lokola côté naye azana batute abimo na cause on ndenge bazo senga pona kozonga to sala neni nazonga na Sénat tambo mwamba cause moi problème to remplacer bureau il y a comme président ya Sénat et du coup en cas d'empêchement ya Fati bako sala quelque chose pour que bango va remplacer c'est un scénario oyo ekoti ko salema politique mais qui n'est pas possible dans notre pays parce que na condition ndenge tozali eza biloko ya ke soki omeki omituti na mur. La ministre ya affaires intérieures ndenge babimisa ba député batemisa bango libanda bazana kanda bakosala motion. Te wana kuto leki eza même te Gilbert Kankonda balingi bakoyisa ye bazobimisa biloko. Omoni makambo esalemi na kisenso bazobimisa. Omoni makambo akingabwa bazolatisa ye makambo akasumbalesa. Ils sont sur ce triangle là. Mais ce qui est curieux, c'est que bango bazo utiliser un député de l'opposition. FCC ngana habité. Na biso peba opposant parlementaire. Tu vas te laisser manipuler, tu prétends combattre l'FCC et Joseph Kabila. Mais babenjo ba pesho moi là, au jouer un rôle moko boya ko songa bango. Yo pe ozui je ne sais pas. Denis le pasteur. Alobini. Dans une prophétie que dans 2023, Joseph Kabila Kabange a kozonga. Nalobi boy. Je ne vais pas répondre mutunanga Denis Lessi. Parce que mais Denis Lessi a organisé, je ne sais pas comment batu bazana mémoire courte. Denis Lessi a organisé une manifestation à stade pour soutenir Joseph Kabila. Tozana élection en 2011. Wananga nazo sala émission na lobby. Tous les prophètes boya bopé sa biso prophétie, boya sa biso nani a ko gagner parce que d'un côté Mukish, oh babenga, et tiens tu sais que du Wamuluma de l'autre côté Joseph Kabila. Batusko baza n'embarras de choix, bazo comprendre te. Siko nazo sali ces missions. Denis Lessi a sali stade. Tangu Joseph Kabila boyiko ya, ngaya sala na ngai mission. Abi nazo mona makileso otanga. Makamwa mabeso ya. Joseph Kabila akufi. Émission wana nga. Ezate ke soki ne ngane mtu na sala na Kabila akufa. On saura qu'ils viennent de Dieu si ce qu'ils prédisent s'accomplit. C'est ce que dit l'Écriture. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Comme il insiste là, il doit être dans le besoin. Ok, pesa muninga sengo ingi ko laksani. Pesa muninga sourire ingi ko laksani. Sourire na français ani zala na sourire. Ce que ça sourire, zala sourire. Yo moko zo sourire. Est-ce que ozo tunanga question ali. Mais pesa muninga sourire à chaque fois ça l'émission tout là bakozo là toyoka masolo na député. Pesa muninga sourire. Non mais c'est parce que c'est toi qui l'as dit. Yo mdozo lobela yango. Bango nem tu bazolo bate. Bango banane. Bande konanga yo. Nous on n'est pas là, yo pesa muninga sourire, yango tinto tulingila. C'est qui ça? Ah oui, c'est que ça bateton député national. Ozo même bateau parce que le naton to kuti plein ya bateau. Nous se basi ba ki. Et ni ko loba nini puis bazo ya ko luka nini pa na yo. Eza ko loba ke député za chef te. Ba chef ya député za population. Alors, et pas député za place kaka ya ko sala ba manœuvre trotter. Depuis comment député ya makabatuté okutana na batute ezalaka te.
Donc c'est être au service. Normalement musala otozo sala. Eza musala qui est dévolu na en député. Nengozo mona batu bazolo baloba. Mais tozo sala ngo pona nini? Biso ba député ce que tozo sanctionné te. Ce sont les membres du gouvernement qui devraient batu nyo surtout aneza na ba ministère na bango. Mais qu'est-ce que le ministère font? Hermoko bazo sala loko ya makasité et on est obligé de combler ces trous. C'est-à-dire que le ministère ya social musala na ya sala. Oui, mais pas seulement ça, il faut que les centres de la politique, les centres de la religion, c'est l'amour. Mais, ce n'est qu'à foutre à l'objet, que tu as 18 000 églises. 18 000 églises na Kinshasa. Na Kinshasa seulement. Ceux qui ont une église, sans compter la mosquée, na l'église catholique. 18 000 églises, ceux qui ont yango. Et que mututu oya kenda l'église azo lakisa kama bolingwe pas moninga ozana muke kaka ce n'est pas avoir 2 millions, c'est lui qui ne sait pas donner quelque chose tant wazana muke akope sa te soki azana ba millions, c'est ça ka bato balobi ima ko na kati bato bazali ko ya ko lukali sungi pa na balobi ba politicien to linga bango te to linga ba politicien te po bata lokuta. Et puis bato mususu pe ko lelo ba ko traiter bato ya lingomba net ba pasteur baza bato lokuta. Et tant que député o ka ndeni so bazo critiquer bino ba politique. Te baloba ka vérité parce que d'abord la politique c'est quoi? Des formations, je suis politologue. Et makambo politique bato bazwa kango na ndinga mabe, la politique c'est l'organisation de la société pour le bien-être de tous. Alors, les gens ne comprennent pas ça. Bato baya kande ba démagogue kokosa bato kosala bo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a donné un dégoût total de la politique et pas bateau. Et la plupart, la majorité, ce qui est plus malheureux, la majorité, il y a politiciens, bazana démagogie, bazana lokuta. C'est là que nous cherchons au moins. Le Congo, moi, je me bats pour que tous à la tana 1%. Il y a des personnes quand même honnêtes qui font la bonne politique, qui font la politique autrement, qui ne prêchent pas l'exemple. Et non les gens qui vont chercher de l'argent sur les dos des autres. Parce que la politique est comment la poubelle. Mutu aishuwa zaji ko teka masangu na yeso jiwapi. Ezo simba te nzela wana ba camion kendaka te akomi politicien. Oya zaki na boutique na ye na coin akomi politicien. Oya zalaki soki na c'est pas ça. Mais musala ko suka na ngwa parce que salaire no étant député, a tapé ce le bito zoyo le ko la DG, il y a to komi wapi parce que ko ko des solutions bateau et puis tango mema bateau mukumba wana na mapeka ko suka na ngo wapi. Te na lobaka na bango ndenge bazawa na ke kala mingi te na okanga bikuke parce que na okatana. Na okokate parce que mais ce que je dis toko sala kaka toko sala effort na okatana makoki eza penzate na préparaka bango déjà moralement. On n'a pas assez de moyens. On n'a pas assez de moyens, même pour notre l'action. Pendant, depuis Covid et Bandaki, jusqu'à aujourd'hui, j'ai au moins 65 actions. Actions, exactement, yamba batute. Action, il y a tout ça, les actions, et tout ça, les actions, et tout ça, les actions. Et actions, ils ont une action, mon côté, au combiné, na mbongo $1,500. Non, ils ont un côté. Place, nous sommes tonga ba toilette, nous sommes allés, je crois, à $7,000. 7 000 combien de dollars. Donc, et aux hommes, c'est ce que nous faisons et les salaires de députés. Dans le monde, pour notre présidente Janine a fait ça qui répond. Il y a les gens qui pensent que c'est parce que Zouagamon est l'éteint. Ayoga Sonia Koloba, député Batouchak. Des fois, avec de retard, tous vivre dans la découvert bancaire. C'est ça aussi. Alors, il y a en tant que responsable, Azotala. Et en face, Nabiso a besoin de donc, quelque part là, c'est ça. Et je retiens une chose. Que vient engager José Makila, le qui n'engage au Moko. Alors, que n'a que député. Tu as aussi dépenser les triples il y a eu au gagné. Bao basala un peu effort. Ils ont bakena au kota banyongo na banque. Basomba peut-être muto somba ndako. Mais bao bakota basomba bandako. Bazo kele là. Mais c'est que la l'année malobandé au lobby José Makila aloba qui a dépensé les triples. Yo ko sala ngo kara, ce n'est pas ko laisser voir ba tout que préparer déjà 2023. Non, problème à ko préparer 2023 exacté. Si on veut préparer, ce n'est pas dès la première année de babana ko préparer ma ponom. Non, c'est pas ça. Le problème est que politique, il ne faut pas tous à la canne culture moko boé, tous à la kabato abatuka ceux qui te monique ma ponom lobby. Non. C'est pas ça. Et ce que j'ai dit et ce que je fais, je demande à tous les nôtres. Biso ba Congolais, tous les qui c'est tout biloko ya ba YouTube, ya ba Facebook, ya ba réseaux sociaux. Ko finga na mikolonios.
Mais attendez. Kofinga biso ba yebela biso kana biloko wana. Non. On doit changer. Tala même ba passe ya bato. Okomona dès que mutwa moni passe, allez, ezana bato moko ba ke ba telemi kuna. Ba bandi ko sala ba appel de forme. Mbongo wana koma kana destination te. C'est quand même bizarre et c'est compliqué. Aujourd'hui tozana kaya mwana Sarah ba panza makolo. Et cette fille, il y a trop de trucs qui se font. Mutwa yena $20, allez, après si tata wana kangi ba photo akena Facebook. Azosala lokola un commerçant a dépensé $20 à gagner $200. Pourquoi ça appelle des fonds et on doit chercher à décourager certains comportements et puis voilà, mettre les Congos en exergue. Et moi je dis même pas mes sauts aux salles. Mutaza obligé te ya kolega nanzela mais c'est temps. Pesa moninga sourire nanzela nayo pourvu que to salaka te totalaka parce que c'est quand même une culture que nous voulons inculquer. Je rappelle que vous allez député national. Ça fait moins de débat. Comme on a dernièrement, on a rentré parlementaire des sessions budgétaires. Comme on a Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, Koya Nakat, il y a plénière. Étant député national, Batouba Koloba, Kendinga Yaki, ils ont un message mon quoi couper sans la batte. Oui, mais tout acte politique, c'est un message. Joseph Kabila, Koya Naye na Sénat, d'abord il a répondu na Batounaye. Omoni soki ezana batu ba kufa iza FCC ngana ebite soki mutu ako kamata kaka nzela ke okota na FCC batu ngo bazaka normal ou bien bazaka tala FCC za eloko moko epola ici là nango déjà ozomona bango bazana mutu te oyo akoki ko remplacer Joseph Kabila bazana mutu te ils n'ont pas de candidat siko bazo calculer que lelo na 2023 si a élection bazomona Fati a telemi wana Jean-Pierre Bemba Gombo a telemi Moïse Katumbi Tchapo a telemi Martin Fayoulou Madidi a telemi. Nani mususu? Na bossa ni mutwa. Hein? Nan. Basé Billy. Te. Yozolo banana. Na tangi Félix. Yo tanga ki vient nga Adolphe Muzi. Te wana koma na sous ensemble. Aza na kati ya Fayoulou. Aza Saint-Esprit na kati ya Père. Wana bambition anaza na ngolisute. Alors, si ko bazo tala côté na bango. En face mutu azati. Balobi na bato ba telemi. Soki ba telemi biso tozate tolu kaka. Soki raisi ayete moi. Donc tu trouves qu'il y a un problème. D'abord, Kabila l'air a dit ngai tango azolo bana bango il fallait me faire complète. Je n'ai pas ravi. Azolo bana bango statut oyo azanango wan. Nde yaye tia okufa. Ozomon. Donc c'est ça le message. Le premier message, c'est là. Le deuxième message, ou deuxième scénario, à cause de la paix à l'obiment, bayanko balingi batala boy. Le côté naïe, azana batute, abiment, na cause on a nengi bazo senga. Pour na cause on a tout ça la neni, nazonga na Sénat, tambo mwamba cause a moins problème, to remplacer bureau, il y a comme président il y a Sénat, et du coup en cas d'empêchement il y a Fati, bako ça la quelque chose pour que bango va remplacer. C'est un scénario, oyo. Et qu'on salement politique, mais qui n'est pas possible dans notre pays. Parce que, na condition de tozali, les abiloko yake, ceux qui ont mis tout in mur. Donc, c'est un peu ça. Quand il y a le FCC, mais quand on a c'est la Rozonga, cause la sénateur à vie, et nous, non, et puis constituer, parce que c'était que mon sénateur à vie à Zonga pour une deuxième fois. Madame, na lobi na yoboye, wana ozolo bande ko confirmer que bakufa. Yo moni famille politique mobima bazana batute tous ces professeurs qui sont là incapables de se présenter donc bazana poate koku fango yango anati yo ka kimem mingo o se rappeler tangu Kabila azalaki tangu eloko wana majorité présidentielle ezalaki na PPRD nzembo ya nyoka longo ebeta lisusu vimba ya André Kimbuta vimba chu ya Rimova vimba chu ozomona ndenge bazalaki là ils avaient tangu bazalaki vivant. Siko awa bakomi bazoyemba mutu akozoka mungongo ezolenga donc ezo simbate c'est ngana ebité batu bazomona lisusu et il y a les gens qui font croire aux gens que non c'est Kabila qui dirige mais quand Kabila était au pouvoir bazali koloba que ce n'est pas lui qui dirige azaki marionnette c'est Kagame qui dirige tango akei maintenant c'est Kabila qui dirige Félix c'est ça qu'on la ministre affaires intérieures n'engi ba binisa ba député ba temisa bango libanda bazana kanda ba kosala motion te wana kuto ese leki eza même te Gilbert Kankonda balingi ba koyisa ye bazobimisa biloko
omoni makambo esalemi na Kisenso bazobimisa omoni makambo ya Kingabwa bazolatisa ye makambo ya Kasumbalesa. Ils sont sur ce triangle là. Mais ce qui est curieux c'est que bango bazo utiliser un député de l'opposition. FCC ngana habité na biso pe ba opposant parlementaire. Tu vas te laisser manipuler, tu prétends combattre l'FCC et Joseph Kabila. Mais ba benjo ba pêche moi là, au jouer un rôle moko boya ko sunga bango. Yo pe ozui je ne sais pas. On a député, il n'y a pas Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, boyebi nanine. Au dossier ngana zoloba, le député n'est pas encore connu. Mais c'est un député de l'opposition. Au babenga qui pour que va pesa plan. On peut suspecter qui déjà? Bon, yo ko suspecté hein, aux appels libres, aux congolaises. Aux a le même droit qu'un étibisoti. Ce n'est pas parce qu'un député n'a commis un droit que les rabatunions. Joseph Kabila Kabanga ozonga en 2023, bato musu ba bia kozonga, to équipé ba prophétie musu se ba pasteur lokola Denis Lesi, alors bien kozonga. Bon. Yo nazo comprendre parce que aux Européens moi tendance à bato FCC. Wana tozo comprendre des fois tala kaka ata soki obatami comme na kaka et bimelio na c'est pas du tout un problème. Olobi nani alobi? Denis Lesi pasteur. Alobini. Nazi prophétie que dans 2023, Joseph Kabila Kabanga a kozonga. Nalobi boy. Je ne vais pas répondre mutunanga Denis Lesi. Parce que mais Denis Lesi a organisé, je ne sais pas comment tu vas en mémoire courte. Denis Lesi a organisé une manifestation à stade pour soutenir Joseph Kabila. Tous en élection en 2011. Wananga nazo sa l'émission à lobby. Tous les prophètes, boya bopé sa biso prophétie, boya sa biso nani a ko gagner. Parce que d'un côté Mukish, oh babenga, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de l'autre côté Joseph Kabila. Batusko baza nambara de choix, bazo comprendre te. Siko nazo sali ces missions. Denis Lesi a sali stade. Tangu Joseph Kabila boyi koya, ngaya sala na ngai émission. Abi nazo mona makileso otanga. Makamwa mabeso ya. Joseph Kabila akufi. Émission wana nga. Ezate ke soki ne ngane mtu na sala na Kabila akufa. On saura qu'ils viennent de Dieu si ce qu'ils prédisent s'accomplit. C'est ce que dit l'Écriture. Et bah, homme de Dieu, il faut quelque part là, et ça, moi, problème. Il y a un moment où l'église appelle des fonds du 1er janvier au 31 décembre. Bazo créé Babiloko, ainsi de suite. Mais pourquoi eux-mêmes ne donnent pas? Je le dis toujours dans la Bible. Les disciples, tali Christ, balobi bato zote ya balimbi. Botika bango ba kende. Kolia, ya lobité ba okendete binobolier sabango. Là on s'adresse aux serviteurs. Tiboye to bimina biloko a confinement na nini. Combien de pasteurs ba bengi pe bandimina bango boy. Boya bozwa moi sakalos. Mais c'est ça le problème. Donc la Bible dit vers les temps de la fin. Voilà. Timothée 3, 5, 1. Moi, Namboka Eliezer. Moi, il le basuka pour la président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là qui est la ministre Somé à Keïté. C'est là qui est Toki Kune Balobi, Kayen, Wapi, Abel. Oui, mais même les lots, dans le quartier de Chouezana, Baninga Moussou, Tombi Bapne, Bazo réclamer Kamere. Kamere, c'est un leader. Le gars a eu problème. Il faut qu'Abatouna réclamer. C'est reconnu aussi dans la Constitution. Bako réclamer, Bako Tuna Fati. Boya Kabino Mbale. Bongo de Konaga Zawapi. C'est quand même Bako Tunaye, c'est normal. Mais Félix n'est pas dans la logique de s'ingérer dans ma cambo justice pour n'a couper sa bango d'instruction. Là, c'est autre chose. C'est la justice. C'est comme ça que j'ai demandé. Le procès de Vital Kamere en appel va retransmettre en Oné Bazaki que ça la retransmission. Retransmission avant, ça permet que Batouba Kokakoye ba quand même la vérité. Si sera blanchi, Batouba Monake, en tout cas, il y avait erreur au premier degré, au second degré, Batalicia. Mais s'il est coupable, que les gens voient que ce n'est pas parce qu'on a peur, il y a accord, il y a Nairobi, ainsi de suite. Bon, parce que tout s'est dit, je pense que c'est normal. Basali débat makasi binani ministre mais comme la vidéoconférence OK souté pozo banga o soki ndenge nini lelo dossier ya crash ti lelo ici la kaboye donc est kuna linga lobaki ke ko tia vie en jeu pour que kimia kota kimia pe kota raté lelo babomaki lobi babomaki pour la ressource. C'est que vie en jeu c'est que yonengo za na moni bino bato FCCR moko boza compliqué. C'est l'homme de FCCT. Ko wanga na bango te ko so problème. O ko makuna lisute. Alors ko wanga na bango te. Alors yozo sambela nde Félix Akoufa,
comme ça ndeki mia écoute na est du pays ce qui est là ba groupes armés moi je sais comment est né ba groupe ya ba mai mai c'est pour une autodéfense oh ba komi ko bomo bande ko na bango ça n'a rien à voir avec ça et puis ezana tout moi conflit ya mike ndengo zo ka ba e mana ba lendu na Ituri ndengo zo yoka na ndengo ozoyoka oui ba kodeko ndenge oyoka kina Yumbi ndengo ozoyoka na Katanda bena Simba na bena attendez bena Kapuya na Sankuru koyoka ke ba oyo bato aloja te kuna bato akatako. Donc ce sont des choses mais il faut savoir gérer. Là où j'aime les louba c'est quand baluba bako swana na bango ya bango umela katie komona ezongi kama na sapo ebima kiti mais ya este pona nini esila kate. Tout ça c'est un problème. Merci beaucoup. Il y a quoi accorder biso interview ndeko balanti tozaki Tozaki Belé, Bozaki Belé pour l'Andabiso partout. Roger le combattant, merci à toi. Roger ML depuis la France. Bozaki vraiment Belé, Maître Moukichi, François Kaboulo, Bijou Bimpe. Merci de Maweja d'être toujours derrière la caméra. Merci na Fanny Poutou, fille à Chochocho. Merci Nayo, qui présente. Moi, un mot. Voilà, merci Nabande. On a le micro. Voilà, merci beaucoup Rachula Carmel. Merci beaucoup Nabande Konyo Sobalandaka. Fanny Katalia News TV, tuzaona kaka pono sala bino musala. Bomoni comment tobimaki Nabanda kutongo, tokiti bongo epa ya Ndeko Eliezer, tomoni ndenge nini na tongo epa ya Ndeko Eliezer ezalaka. Donc tellement et tuluku ya batebele et sengaki kaka bongo te, sengaki kaka tosuka wana te, et sengaki na Carmel Karachou. Donc dossier politique ameka mwa moke kokota lisusu na mozindo ya maloba yango. Na part ndenge yozui liloba ya kosolola na son honorable Ndeko Eliezer, moi liloba nini oya motuya oyo kangi na kati ya oyo yalo. Liloba motuya pelonga na kangi zaka lobi député mosala ezali kosunga batu sengi gouvernement asala mosala na ye. So ba député loba komo sunga batu. Mutabuke le kolopesi nini osali bo lukeli mo solution. Isa mosala député te. Isa mosala député te. Et puis gouvernement à ça et puis les lois ba comment le bakina mon soko moi 2023 de bimina balabala comment pesa batuma secret o mekama ko pesa moi batuma ko palo sauter bandango déjà pour qu'ils aient ko sali yango pour na ko battre. En tout cas c'était vraiment ça. D'accord. Wana pona ngai na moni tobeta mo lisolo muke ya meso ezobongama pona bino ba mapasa ya mapasa oyo batumbaki oyo babomaki lokola nyama lokola ngombe lokola ngulu batumbaki lelo bosalaki effort ya komema corps na bango awa na kati ya Kinshasa mais pesa biso mo muke programme ya mokolo ya messe. OK, merci beaucoup. Merci Zali le 26 samedi na cathédrale de Notre-Dame na 24. On a tout annoncé vraiment matin à tout l'accès bino de tokende comme central ba yena ba corps ba kundi mais merci que ça le 26 bien bolinga biso botika toujours côté branché. Merci Fanny Poutou, merci Dieudonné Maweja, merci na Bandeko Nyonso Bolinga Biso, merci na Miss Léa Omba. Botika toujours côté branché na Correcteur News TV pe Fanny Katalia News TV. Correcteur News TV, awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou.